Matondo. Matondo mingi papa nangai wechi papa nangai upeli bobala mwana ya fumu kimbangu na kopesa ngai maloba. Ya solo nazali kozongi sa Matondo mingi na baibanso bazali kolanda. Émission oyo na patience na bango oyo bazali na yango ata ko batu mususu bato ko na mpilinga kasi bande ko balandi kaka humble bazali kolanda na bokebi nyonso e na zongisi matondi na patience na bango ya solo tango esike sino ila falito banda peta pour décortiquer maemanso oyo ezali kobima kasi pona ete ba misusu ko bakende musala tozali obligé ya kata kaka se kokata. Alors eloko ya liboso na ina loba na likambo ya connexion ya banzela parce que na makanisi ya bato mosusu kokanisa ke mundele nde kotela biso banzela ya kotela biso bapont oyo esalaki ke biso tobata kokoma na Boma, Mwanda, Matadi, Kinshasa ainsi de suite. Mais il faut toyeba ke avant koya ya mundele le royaume du Congo ezalaki kobanda sud ya Cameroun tina nord ya Zambie ezalaki presque Afrique centrale mobimba. C'est ça qu'on appelait le royaume du Congo. Alors qu'à l'époque du roi Nzinga Kufu, à l'époque de la reine Nzinga, moi si la dame de la reine Nzinga, le royaume du Congo comptait 90 millions d'habitants. Mais tous les 90 millions qui coordonnaient dans Banza Congo, pour te dire que les messagers qui coordonnaient dans Banza Congo, qui circulaient partout dans le royaume du Congo pour collecter les fonds, pour qu'ils ne partout pas pour Zonga, mais pour qu'ils n'aient moyen nini, il faut deviner. Donc, on compte en voter pour te dire que la dame de Congo n'a biso, pour dame la musique, et l'autre les lots de Tokomi Konyo Pama, Nayango, parce que tu commences à l'accident pour avoir un trajet à Moulaï. Mais la dame de Bakoko Nabiso, et ça a un système au Kamati di Kassa, au Tena Poche, au Bani Bokende, Yoano Yokomi, ici Konokende, et ça a qui m'a kamomike, mais tout le Kotawana pour le Moussous. Pour te dire que Mundele a écouté la connexion. Kasi oyo bakoko na biso bazalaki nango soki tolobi tozonga na yango na bandi tokoprefere oyo bakoko na biso basalelaka bakoko na biso avant koya ya mundele basalela esclavagisme te ndenge papa na ngai tompei futakanga auti komaniola yango batikali kosalela esclavagisme te me bazalaki na système ya kopinir bato na marke nini ntango yo obimi na mwasi ya bato bakokunda yo vivant na mokolo ya zamba ntango yo ozali mwanda ya teture bakoteka yo na mboka ya mosika me ntango bakoteka yo na mboka ya mosika bakoteka yo mpo okende kosala na motu ya mosomba yo e bakoteka yo soki balobi pour 5 ans 5 ans après il faut bakende kopula yo bakende korécupere yo donc ezalaki esclavagisme te mais ezalaki basorte ya correction tozalaki na système ya kinkole oyo lelo mpe mboka wana ti lelo etikala kinkole ezalaka prison centrale ya Mbanza Congo mutu soki asali mabe oyo etake peta l'état il faut akende na kinkole prison mais esclavagisme n'a jamais existé na mabele na biso avant koya ya mundele et mundele nde mutaye na système ya esclavagisme parce que na ntango ya bakoko na biso bande koloba muntu mfumu kahandwe mbata mfwete te kadanwe kanda muntu azali mokonzi okoki kobeta ye mbata te ataki mfwete te oza na droit ya kolongola ye poso na ye te donc bakoko na biso bayebaka bazalaka na loi oyo babengaki baloi ezalaki na konili ya moyo bayebaki ke mutu azali mokonzi bakoki kobeta ye te donc tolongola baidéologie wana ke tozalaka na esclavage biso tobandaka yango wana toyebi makambo tozoloba te ntango bakoko na biso basalaka royaume du Congo oyo ezalaka l'Afrique centrale mobimba ezalaka na 3 montagne na Mbanza Congo yango babandaki kobenga makuku matatu mala bakongo montagne moko ezalaka ya religion kumba okudi montagne ya mibale ya science montagne ya lemba et puis montagne ya
misatu ezalaki montagne ya Kaila esika la reine Nzinga le roi Nzinga Nkuvu azala kovanda mais na montagne ya Lemba kuna bai ancêtre Mpanzu azala kovanda les grands savants Tata Nzambe akoki kosala keke akamata bomengo mabanga ya sophistiqué mabanga ya ndenge na ndenge ba or ba diama biloko nyonso ba cobalt ba pétrole banzete ya danse atie yango na Afrique atie yango na Congo akamata mayele nango apesa na bamindele baza na eloko moko te bazwa mayele mpo bayaka kodécouvrir biloko na Congo alors que baoyo baza na mabele ya Afrique bayebi te c'est faux et archi faux ntango bamindele bayaka mbala liboso bazali kokangaka bato na bakategorie bazokanga bakoko oyo bazalaki na mayele bakomema bango bande kosala bilanga koko te bande koyibaka bamayele na bango après si bango bakolatisa bango biloko ya kitoko bakati bango bacoiffure balati bango bilamba kitoko bapesi bango bacheval ya pembe baye kozongisa bango ntango bakomonake bakoko na bazalaki ka sante me bakomi propre bagene bakomi kopréféré bango balandaka bamindele aletala bawana bande kokendeka esclavage bango moko alors que ntango bagene bakokende kuna bango bande koleka bango na bilanga bakoko bakomi kokende kosala bilanga bambala mais bavieillard mundela bande koyibaka bango mayele na bango e mayele wana yango wana bango bazali kosalela meme babikeko biso tomonaka wana babikeko na biso soki evanda na mise kokata teke evanda kuna mpona kovanda lelo soki na basilique Saint-Pierre bapano oyo Da Vinci Leonardo da Vinci atikala kosala lelo yo pano moko ya pamba bapano oyo ezobimaka na basilique Saint-Pierre na moko bazoteka ngo na 32 millions un panneau mais est-ce que bapano wana yokati basomba kuna kokende kotia bote na ndako ezali codé bakode ezalaka kuna soki bapimisi yango tozomona bainvention ya bamindele bakosala bainvention mais c'est à partir de code alors que biso toza na babiloko ezali codé yango bamindele bayiba baya nango na mboka na bango alors bandeko totika kobosana ntango bamindele baye tozalaka na montani mobimba ya nkumba ongudi oyo ezalaka kofournir mayele na peuple nyonso tu na motu mwingi alors que mundele ntango aye amonaka biso tozalaka deja na âge de l'invention e mayele etambulaka na banti bandeko kozolandanga soki tokei na allemagne bandeko allemagne bayebi tobimisi Mercedes ya yango oyo mutu ya yango asaka Mercedes soki lelo toke kolamusa mutu wana tolakisi Mercedes lelo ndenge komi akowanga na kolobaka asaki Mercedes oyo te mpona nini balobi diela ya muntu naku masayu sayasana mayele ya muntu eza ya yo me mayele basangisaka ngo mpe bakolisaka ngo ntango mutu asalaki eloko mabe baninga baye bapesi makanisi ekoli ti lelo tozomona bamercedes ezokose modifie lelo tokomi na ba-ml tokomi na soki ndenge nini mercedes komi voiture na kumu bakompresa mpona nini ezokoporte bamodification cela veut dire bato basevoluaka kaka soki babandi kosala ntango bakoko na biso bandi kosala na koya ya mundele tokwaki bakoko na biso baza na droit ya kosala lisusu invention te baza na droit ya kosala lisusu koluka koyeba te me baye kotikela bango mbunda na danse me lelo yo ndeko kende na kisasa me kakoinvente kaka mo eloko bakoboma yo me lelo bimisa na yo badanse ya ndenge na ndenge danse lokola batikela biso danse na sport na afrique toza premier yango ozomona meme na monde champion du monde ya musique Michael Jackson mutu mwindu champion du monde ya danse mutu mwindu champion du monde ya boxe Ali Foreman Tyson mutu mwindu mais soko koti na technologie domaine réservé au plan yo noir soba kokimisa babomi yo parce que balingi te biso banoir balakisa mayele na biso to invente oyebi ke eza na banoir ebele babimisa kisi ya sida mais modérateur, limitez un peu le programme. Hein. Je connais beaucoup aussi. Contrôlez le programme. Alors qu'on a comme qui s'est appelé ça au Congo et Mundele Wana. Mundela lingite biso to progresser. Kaka Mundela lingini ni dola takabati
Bible totanga kama Bible to mela kango to memoriser mo de Genèse Apocalypse soki kala ndengwana akamati mbo bazo batisa kwa yibike yo komizoba ozo mema bakino tuna kuzoba ça c'est bien. Bandeko Jésus a ses quoi dire. Soki Jésus a ses quoi dire. L'orateur contrôle le programme que je coupe. Ça fait déjà 25 minutes pour un seul orateur qui nous parle. Ça c'est le bruit maintenant. Alors que Jésus t'a séqué, ce qui peut séquer, il a fallu zonga na ndaku na bambo, akinobolia mfumu wana manesu, il a fallu la tabilamba kitoko. Mais Jésus a séqué parce que tant que Jésus a séqué, bato ba mona kié, bato Israël ba mona kié, ka ko bomba ba bomba. Yo muto séqué zo bomba milani. Après, à Matali Kolo, ndeke kutoka Matali Kolombo kamba mona, mais Jésus a Matali Kolombo kamba mona ke. Jésus a séqué. Nkusu azali nzabete nkusu azali mwana na bilembo ndenge ozomona nkusu ndenge ozomona Deope Ifitakanga ndenge ozomona Kopele Bobala ndenge ozomona Nabi Lukombo ndenge ozali komona Ekuma ni wechi bana